ezali pourcentage à partir ça partout eza malamu mais so yo yé aujourd'hui on tourne si bon hein tala maman belé na koloba toni mo ba na koloba ngaba belé deuxième mission to sanga na yo ezala pour toni mo ba na aselo na ko penser la vérité c'est belé na penser amis téléspectateurs prenez rendez-vous non c'est vérité tala au moins je fais ça la cara au catholique abaki oh mais c'est l'image tu voulais le pouvoir ils avaient monté dans les biseaux il dépêche tu as contre l'église catholique nous tu contre l'église catholique tu la communion tu sais la boyer tu es manzembo tu vas ensemble les biseaux il y a monté oh baba moi c'est ça bakini beaucoup de biseaux tu côté tu continues à faire ensemble là ça marche ils avaient monté tu avais chez bien avec comme avec mangamwana avec chez mangamwana oh oui par contre c'est l'église catholique ngana za basema l'église catholique nebe badaka ke eza église mo mabie ezala bien mais bana shola kota et beba monsieur ngou kama bien monsieur ngou kama bien mais chole banda kota ay ko bomanda église catholique nda bongo président Miguel na yesu une vérité na ko sala pour na bino pourcentage ya parti non je vais combattre belé mais lelo mama ona seigneur nzambo atele ki ne pembeni abake bataide bose musala te ya on batali banda tel niveau les ngali musala maman ona akati kofu bien wase mobali ngabite maman akati kofu mbali c'est ndebo ya wasa musama malamu o takata kofu mbepa aisa soki na ko sasabino boko yeba ta ataka mesh maman tole tsa mesh ya mutu tsa kabelo poso ko sa biso kofu kata ki wana ngabeka ki kofu kati te et pas chose bato so bisala o te zéro maman tole o juba ba diamant ko beta dada ba no sa ba diamant na ndako ba diamant maman mi chef azawal papa j'ai un net côté là dedans maman mini maman tu côté la tête côté pe ba bouma c'est tout ça parce que ba bouma c'est pas bouma mais bilo ezebe mais ba sangote ba sango tu mabe c'est ta be choli mutu mabe ndoki na omsuna na figola mbo oh yebu ndabo ku pardon boboto bondeko so boboto mo sikolo nzambe tela batoyo boboto le mona na raté bozela mon kama boboto bozo boya nani baba na kadima saini comme kadima comme voilà comme congolais kadima comme congolais kadima kimbangiste comme congolais mais saint dani saint mars saint boy oh abe chole figula mbongo wa comme mindele tout les tout moi je gana mais c'est bien et bien que les abos gouvernement oyo Inyo sacré et inyo cacho et ça inyo cacho bokangama et quand nani te nani nani ministre yakala santé te wa c'est ma kanani oui bakonga et quand oui bakonga te oui le konga place un problème na ye ba oui le konga musu asabe na epeste basali oui le konga ça basabe belé basebele ndabo bokangama et inyosa ngana lini tunga to changer la sabite nazo senga na bandeko ya ensemble bo moni likopana ndoke esika ememi bino bandeko ba mesala likambo ya tata moko oyo sur le ballon amen na inyosa que ce pas comme ça le président Félix attention mbongo ebele na ba so de mutombo ba so de mutombo na sekima mo silver RDC est comme fréquenté la communauté internationale netilelo lelo fachi azimboka oyo azosa musala ko sala remettre tout en ordre attaque no ko boyingai ngande mutu na ko polo ba goya sima mais bolimo ya Congo et les galiboso ya bolimo na biso personnel mutu sala solo ba compétence na ye boko de biso. Merci amis téléspectateurs, week-end Malam Nabino Masolo ya Congo, c'est votre émission à prédilection. Il y a peuple parce que tout le baratoya ka awa postola Masolo Italie actualité dominante en République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas sans ignorer que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azongaki bobele mokolo malobi na mboka na ye ekolo Congo démocratique est-ce que tout le monde qui va force politique, va leader politique, va député et puis la population pourquoi pas bakendaki koyamba mokonzi ya mboka après tourner na monene boye basili ko sala na libanda ya pays. Alors nous avons le réel plaisir amis téléspectateurs ya koyambela bino moko ya ba communicateur officiel ya UDPS na kombo ya mwana mboka président Miguel Gweme. Belé bolandaka na ba parlement debout et belé bolandaka ba intervention na ye mais le ezali pona mbala ya liboso na masolo ya Congo et sengeli to communiquer to pesa ka opportunité wana na bana mboka nyonso. Alors mwana mboka Miguel Gweme mbotela mbote mwana mboka Moïse en forme na forme na makasi ya Fati Beton parce que Fati Beton ina force à se rater on besoin de ça appelle la force makasi nzambe te ya Fati Beton oui boso nzambe c'est Fati Beton
alobi boutique ajale lo na banda kaka ajale lo makasa Fachi Beton soki Fachi Beton aza isusu te makasa si yoka ngai mona nzambe liboso eza Jésus Christ. OK. Nzambe boto ba mibale ya liboso Jésus Christ ya suka ya Fachi Beton. Oui, ya bon. Kala nyonso wana toyebaki yango te kaka na pouvoir na ende. Mais bébé était parce que bata 18 ans wana, oui bata 18 ans. Bata 18 ans ndi basani. Ba nga été IDPS à pouvoir. Le quoi bata 18 ans nga été IDPS à pouvoir. Ya boye ba ngote. Le quoi la moi suka nzambe Fachi Beton ye. Faut boye ba ngo. Ba vérité bimi ma mbele bimi. Bimi mo monde. Très bien. Mona Suka Nzambe Fachi Beton, selon président Miguel. Alors, Tosolanaï, quelques points d'actualité, mesdames et messieurs. Merci d'avoir sa biso confiance. Batouza Rolanda biso en ligne, s'abonner. Et puis, qu'il y ait la cloche, toucher notification, on a pose vraiment à temps réel d'information à Masolo et à Congo. Président Miguel Tosolanaï, Masolo Italie, retour à Mokonza Moka. Vous n'êtes pas sans ignorer que tout ça, il va retransmission en direct, Masolo et à Congo, mais vous occupez, bateau va critiquer moi mingi. Tokosolana yoana tokoluka pe to baba retombe nini mokonza mboka asili koya nango après tourner wana tokosola pe lisolo Italie tourner ya mwana moko Augustin Kabuya toyebika bande kotambola na ba province mais pourquoi ekatanaki mituna ezali ebele tokosola pe na Italie maponomi en 2023 awa marche bande ko FCC la muka et puis catholique na bande ko mususu balobi ezaki les 6 mais comme les 3 ba kotambola pona ko dépolitiser seni tokosola masolo yango awa tokosisa pe bon na likambo Italie remaniement kalamingité tozana ba information il semblerait et kokiko salema. Alors est-ce que ndeko Miguel azali pour remaniement ça la masoki na ba warriors mususu baza ko kokate mokonza mboka singela bouger boko kabiyano na eto bana na retour ya mwana mboka mwana suka nzambe ne mo lobby bozalaki na aéroport bino pays de paix biso pe babandisa moto zalaki impression no eli bosso ya kotala comment est-ce que population et puis babandisa ngo ba politique bagende vraiment mokonza mboka. Merci beaucoup mwana mboka Moïse, vraiment nane sengo makasi parce que ba congolais ba comprendre que liboki yango ezali na mboka Fachi Beton ba comprendre parce que lobi ko mona ke ba te belé na ba bunga politique la bo poso ba bunga ba mona raté mais lobi ba mona ni ebele bamonani omonaki bango bamopangisango oyebi yango mpe bien ebele parce que bino bokotela kaka bango parce que nde ya mitu na baawa bajournaliste ebele mbongo etambola mbongo etambola kofunda baconfrère soza na président ndeko na ngai mbongo zotambola po basala bapanzaka Fachi Beton te bapanzaka bavérité te bakolobaka lokuta bana lokuta ebele na monona bango ifale balobaka vérité oyo Fachi Beton asala malamu balobaka te balobaka te balobaka kote mabe ezali baloba mais Fachi Beton abimi libanda fo baloba nyonso tu eleki libanda mama este fo baloba nyonso tu malamu Fachi Beton asala kwa likambo mokeka o batakufi okete basomba bajournaliste nyonso tu na mbongo vous avez affirmé oui tika kobeta ba affirmation na basomba confrère ba kosala musala na confrère na yo basomba bana mbongo ebele banani basomba bango bata 18 ans basomba bana mbongo oba dije mbongo 18 ans balite mbongo ke bonga mbongo etambola mana balinite basomba bana mbongo parce balo ba makambo ya lokuta o ya vérité balo barate mais Fachi Beton c'est musala ebele mbongo emona ebele osanate balo bango te balobakate ka kolobaka mama lokuta nous avons beta Fachi Beton salima mbele me bande ko FCC ozotanga wana pe baza kolobake depuis mokonzi mboka Félix Sekela za okamba mboka makambo za kotambola te na ba secteur nyonso eloko ya te mais tant yo ozoba ke Fachi Beton est-ce que baoni ba Fachi Beton bato wana 18 ans Fachi Beton baoni beta mkomo te bakondima ete ata ndengeni ata sali ndengeni baondima ete bakondima baona na directeur cinéma basango babumisa docteur cinéma bavani calme po ani te bapekisa basango ke bobumisa docteur cinéma te bapekisa bango te bavandi calme baolinke mabe ekweya parce babasani babeta maboko mais mabe ekweya te bino omoni kana libanda na États-Unis kuna na G20 bamasali nandi bayambie seke nda boye Fachi Beton nto kobongisa mboka oyo muke mbo ezobonga akobongisa me nanu aso dia bana obongisa déjà abana de obongisa ti na suka aussi ça. Très bien. Mona Suka Nzambe, monsieur le président Nabiso Fachi Beton, selon le président Miguel, mitou ne sebele batu balobi bino bofinga ki batu à 18 ans wana batanda makana kinga kati banguma melaka boye bakinda ka autorité morale mais lobby balobi omona ki na aéroport comment les sénateurs députés les excellences batanda maki wana pona mokonza mboka wana pe komi kinga kati de eza kinga kati te ba moni ke mutu oyo azaba ide malamu azana vérité abili banda papa ina chassé soki papa bima libanda na chassé mo bima solo
bana ba yamba ete parce que Fati be so abimi libanda na sesi moko bi sur la vérité c'est sera bi ay na ngwana ya munene ay na masolo malamu ya mo moni batu nyeso tout nabi tous les Congolais bazali na rapport bato ba tanami na mutu ka wana tous les Congolais ba Congolais musu ba kenda ki pete deko ba kenda ite wana ba yebi ba kenda ite tam so yana occupation miki na tous les Congolais ba Congolais surtout ba kenda ki na rapport au moins ndeni rapport za inondé population sarate pe makutu mwa ite sarate ba kenda na biso tunga mutu na bien a ke ba kenda na biso wana batia na bisi ba kenda ko ka takinga kati te volonté na bango moko ba moni te président Shop Milibanda sika to yambaye ba yambaye e mabete eza ngaka tete ngata benga telefone yaka so ite fimbu so ite batangio ba nyatio sarate pe ndabo na poisson pe peme ndabo mais Fati beton bango mo ba ina lembe bango moko ndeko Blanchard Mungomba wazali CG Nouvelle la muka na yokie na tongo ya lelo kolobela likambo etali zone rouge de Congo bila lobaki ba marche ko sale matin ba sitting mais comment est-ce que lobito moni ndenge bato mona ki bato tambola ki makolo zone rouge et longwe ba ko mituna mutuna. Merci beaucoup. Problème de zone rouge c'est ndeni. Zone rouge ngobela ba ki malamu. Ngobela ba malamu. Rouge ou neutre pardon. Zone neutre donc au ça la manifestation. Voilà. Wana président a Milibanda a uti mobembo. Bana wabili ni sika to ya ma président. Pour des zones était. OK mta kufaki. OK mta zoki. OK ba Milibanda, OK ba pazi mutuka. Te. Baina mane mon conseil na kimene sto jeudi na porte ndaku na eto tikiye eza ba ide ota idepesité eza population mobimba kongo mobimba na bato babunga politikala na ta pepe de basalaki bata MLC basalaki bangonyo surtout basalaki kaka ba étranger basalaki te ba étranger basalaki te ebike avant Fataya aki lobby et bien lobby Faulu a bengi presse il va bengi presse tout dans samedi tout dans jeudi par là presse et maman we alandi bomba bosonga ni blocoté yiba ka muto anda zaka be boyebi kanda zaka bosonga na limité abengani presse yiba benga presse bolonga na boy bomma mabele ya kuna te makamune eleka makamune zoleka be mamozoleka nini kwa mafati beton comme mafati beton ndi ambakiye amoni ta kamini te falula aba idepesi vivre Calamité au sala ndoto ba réunion ça vous allez préparer la marche à l'église on nous a relou Calamité ba idée c'est vivre alors c'est un poste et pas na mutanika to sala nini dialogue tala baza ba député dialogue ba poser dialogue ndabon parce que une élection ba obimate bino lo biso ba nsambino pona consensus ba balobi to fan de sika moko to bongisa poto ke na maponomi moko contestation za la te nous aussi nga poste ndeko Fayu la sai ya nuli mituna nyoso ikamba poste te moi ici kana shayo Joal Sanga Bonganga Joal Fayu Joal Musito Joal Mundele ona na benge Mundele babenga nani Moïse Atumbi ya utai so côté la Jifkuna na Mundele ba on va lito fa na placement pour ani parce que la personne va poster tu vas fragiliser l'union ça yo la nanga bien ça va accompagner ko zamu katika Moïse la nanga bien baza la poster tu fais la placement parce que tu comme la gâteau pour ba bien qu'il y a une élection gâteau et vous allez te ma pour les vous allez parce que va voter Fati Beton Congo va voter Fati Beton pas oui c'est là toi ma mitune zo ebele ta munde ko migela zolo ta zo ba Congo mobimba est-ce que le royaume ça fait Congo mobimba ba de quoi diaspora et le koni ne ko pesa ba congolais chance wana surtout amour wana pour voter et de Félix Tshisekedi pour le deuxième mandat. Ah merci beaucoup monsieur Moïse ndona ngai et là on peut savoir petit ani parce que le bosso Fati Beton a longoli beaucoup ainsi que ezaki pa ba miyipi ezaki pa ba assassin ezaki pa ndoki a longoli a moyo surtout a zone c'est le peuple congolais a sur le congolais parce que beaucoup ezaki pa ba tout mabe et bien attends on nimate attends de poser la question mais bien que beaucoup oyo outi musika pa ba assassin ba miyibi ba bomi ba bomi Congo oyo a longoli a ngomba institution surtout a ngomba institution la personne pa ba congolais et là le bosso c'est pays na moi Congo mobile deuxième chose na est yo moni état de siège pe lunga lelo teti na 1900 wolo et aussi la lelo te ba makambo batami na sima wana pe belé likambo ta siège wana makamuni batami ko po ni ne fana wana ti 1999 oza ko te non FT ti na 1900 wolo et aussi wana ti Congo ni il fallait ça vraiment solution Congo guerre aussi la kuna ba désolé ici la kuna o buzoba parce que bitumeli ya SNA ezaka ba o kuna est ba député SNA baza basangana wana na ba rebelle wana na ba ndoki wana bapesa matière
aujourd'hui dans mboka mais on moni soko dia président assemblée abele la ba député wana baka o bazali sima ba ibana kobima mais ti le soki ba ebipo ani ba limisaka bango te baba bisonde bango kuna baboma bango mais biso to bango te kami te na totanga bakombo na député wana na deuxième mission na totanga bakombo na bango deuxième mission to sa ngana yo na totanga bakombo na wana ne bango ne tout ndi baza bon yo moni Fati Beton ba voter na premier tour ebele massif ndabo 2023 oh 2023 tu as concurrent na décembre neno te libaya fa tu mbazo bangi sabino oh tika asali match match ya soit 6 mètres personne 6 mètres là 6 mètres 6 mètres wapi et 6 mètres ndeko la vérité bino pa sangonde bobo mande vérité pendant que la vérité ndé match ça qui 6 mètres mais telle la Fati c'est surtout en position il est en position oka ala lembe indi alors vous savez on a le marché indi oh na kalemi oh boy indi partout indi mais yumo ko ça témoin il y a marche et salama ki wana balweka na ngaba ati bali ka limité pour ko affrontement pour ba yebana yesanga vérité na mutu no yebi bien marche salama ki la mkawana est-ce que na mbiza indaki na masina indaki na selema indaki to indeka mukie indekute ba c'est marche de santé na bango to sungai bango baleki na bango. Très bien, bah ça là qui marche de santé. Les alliés président Miguel Guémé, les alliés communicateurs à UDPS. Tout ça pour évoluer, moqué parce que bah sujet est belé, tout qu'on fait de la paille en côté. Bolobia wa papa il a chassé, celui papa il a chassé ça kolumba soloba na ba pour ça na kate. Mais je pense que moi na souka nzambe nous a bobenga notre président Félix Tshisekedi a il a chassé ça kolumba soloba mabete sur la malam. Ba Kongoma ni ba kotala biso. Chasser en gros ba meli biso. Et ça ina banini. Merci beaucoup. Chasser o meli biso. Papa na biso Fati Beton a beti diplomatie mo makasi o ko beta te na mbokol te van awa diplomatie beta magate e beta magate kaka musala ba kaka copier ba congolais ba richesse mais Fati Beton aye azongi si Congo na valeur et bi ke ba drapeau RDC mati mondi mobima parce que kala ba drapeau RDC zema tana monter mais ba drapeau RDC mati mondi mobima tando azaki na Joe Biden tando azaki na tele sengona tele ambiance wana premier noir ndé bongo ce président Tazina lobby noir le barati mais premier noir les pardon Fati Beton nani Joe Biden les lobby et si besoin parole les années Fati Beton premier fois dans le monde et ça m'a monté mais pourquoi c'est le président de l'Union africaine azo il m'a battu le quoi président congolais t'es tobi ya aza un premier président de l'Union africaine deuxièmement à président il y a Congo RDC ajima le ba attaquer président africain attaquer président comment passer à le blême makambo ya forêt à blême makambo climatique mon forêt le blême gamo à le biwana ba pese parole a aider RDC et comme on a valeur les RDC au monde qu'on a valeur partout RDC ba congolais ba j'ai valeur na ba e bunga ki banda 18 ans valeur ya nini te comment respecter la monde Fati Beton diplomatie ya malam parce que na projet oyo azala bazamba oyo ekwede monde nde bongo réservation ya monde zamba na biso bate on ndenge ya mafia partout oyo tobengi tango fort apesa mo ane tala baeterminene mais faut tala bini bazamba fait zonga basoli na mindele bien parce que mindele bini na 50 ans ndiawe bato ko fait bien na monde ba ko fait belé sans zamba ya bi bon ça va la personne idée beaucoup de courant partout dans RDC dans village parce que bah utiliser sur ma communauté bah sur ma NGTT mais on est d'accord la première fois au moins on appelle Fati Beton a essayé de me dire mais quand les amis Kabila j'ai posé Kabila c'est la boue mais Fati Beton a yebisi bango bandimi toujours bénéfice ma casse le truc na valeur il y a un chassé né ngwana aina message moko malamu asona ba investisseur ba jona mboka awa ba industrialiser Congo mobimba ba industrialiser ngo yeto bike parole na mbula ni banani ba investisseur ba jona kani to ba jona bon on est comment changer on changer papa na isayo ndio ça on changer munisa za ndako na ngai bozo changer muto bongisa Congo ezaka mutu mo Fati Beton musu ba boti wala isa ba mundo to baba botika ndoto ya baba ne bato ya 18 ans loko badara alimentaire ezo kitate ezoya gratuité enseignement zo mona ne eza kota ba gratuité enseignement eza malamu bandoki oto benyi e bango bato ya boye bandoki bande ba busa gratuité enseignement bato boye ba busa makasi mais aussi marate to la savon que IDPS est parti oyo et yebi politique makasi to la sabango peut aussi ça makangwana.
Très bien, tu relaxes Sabango, tu aussi Samakambuana. On va changer de chapitre, amis téléspectateurs. Simba, tes papa et chassé, diplomatie à Makasi Betami, Kalaming était tout à Kobonga. Et c'est mon avis sur Zaïto Bonga, Congo et Kende Liboso, Poto Aliba na Eko le Congo démocratique Bissobanso. Tony Mwabakazali, ministre à EPST. Nani? Tony Mwabakazali. Moi, je suis de PES. Tony Mwaba. Ministre de EPST. Voilà. Oui, bien. Naïbi na Mabé. Naïbi na Mabé. Naïbi, ministre Nabiso. Ah, tu es na IDPS. Et à bon. À Longwa. Ah bon, na Longwa. Pour nani? Ngani na Longwa, na président Miguel, le président parlementaire de bois d'Angina. Na Longwa. Pour nani? Na Longwa pour la maman Mabé. À Salini, nous avons coupé la gratuité enseignement. La gratuité enseignement d'Aboune, la moitié Fatih Béton. Et ça peut être une chose. Oui, la Fatih Béton. Et ça Fatih Béton. Il va tirer la salle. Asala, Moussa Malam. Mais Asala Moussa Malam. Moussa Malam, côté Ni. Et Anabé. Côté A, côté enseignement, ça va. À l'endroit des Fatih Béton. Mais côté, on a mis ça là. A soit combattre, on a mis ça là. Et un pourcentage à partir. Mais attends, on a eu ça. Ah donc il y a au moins Mabé parce que Bazu bataille des PST battu na kata. Oui, a te famille Mobimba, Bazu ba mataba na mboka, ba kuna te bango. Famille Mobimba. Wana oza ko confirmer makamuza. Na zo confirmer na ba na émission de TV na confirmer. Ngaye président Miguel. Comment on a fait na bani musala de point. Na PST. Oh, nesa yo papa wana, yaya wana, leki wana so ndé nini. Tu comprends été. Ndabon, remaniement besoya. Remaniement yaka tonya kende, a okende. Okende. Na remaniement, to zeno a. Il fallait kende. A ce qu'on se fatigue to na ndimo sa garantie. On a tia combattre na misala, on a sali boy. Ba faut fatigue to a FC comme toi. Tu vas combattre ça bien basa musa. C'est là le kuta. Moko jambo kata mo FC biso na investition na les peuples d'abord. Les peuples d'abord on a IDPS. Te bibo ya. Te anola. Les peuples d'abord on a IDPS. Oh, te bibo. Au moins biso no tabu IDPS. IDPS ni son oza Congo Mobimba. Très bien. Et Congo Mobimba. Ceux qui IDPS. Nde ya même président lobby. Et batani. IDPS ka. Te, ya batani. Congo Mobimba. Batouti. Si ko wapi mabe excellence soka azu bato IDPS te mazu ba congolais. Te azu congolais te. Moïse na nanga bien so. Azu ba étranger. Azu ba ndebone propre. Ne batoni na cabinet. Batondi wana. Mission sur ça na tama kom. Batondi kune belé. Ba ndebone propre. Bonsi mataba na bango limsanga NJT. Bonsi mataba na bango ti ba eti awa atisi bango na poste. Très bien. Je pense que Masolo et Congo, ils ont la des sons de cloche. Monsieur le ministre Tony Mwabakazali, la révélation. To beti porte. To ya kotala si seulement si maramonde ko Miguel Azakoloba na télévision à Masolo et Congo, ce qui zali ya solo. Alors obeti solo ya remaniement. Oza pour oza kobele langwe yaya. Selon yo, à part ndeko za yuko baza ko kamamala muté o uti otanga Congo. Est-ce que Zaina ba ministre Moussou pe bo ko be lambango fati yaka o remani bazali si autre la question ba défaillance ça peut psychiatre. Assez le fakini. Assez le fakini. Intérieur. Assez le fakini, assez le monter. Assez le monter. Yebe kuna ki tete na ndio salate. O tete lo ndo moi été somme salate. Tony Mwamba bandeko. O assez le bandeko. O été tozaba tête ba vana ndako. O ba yebi musala ba se belé. Tony Mwamba ndabongo musala nsala wapi asala musala nsima batie wana ngacho batie na sabi donc les lozo pe ça ba de FCC raison tamba ba ke ba ministre belé bazana to benga ki ba wayo baza ba incompétent na le autant que ba sala wapi parce que yena exception que oh ba va na ba sala wapi biso de chez ya sala wapi wana problème B ya biso parti IDPS ndabongo na ba congolais surtout atane ba toyo babunda na mutu ayi musala ya tenne bandeko na ye ndemo kana national service ezali wapi eloko oyo mokonzi mboka akotelemela ndeko na nga méritocratie mutu aza ko mériter asala na EPST asala na ministère intérieur soka azali membre ya IDPS. Je ne pense pas qu'il azali na to biboye a Jules a PCK ka poste la bamba moko téléphone mbala moko na mboka a bengi bandeko na ye na ebike ndeza bongo na avocat muso ba ko fala kuna na ba avocat a voyagé na avocat ba camarade ba collègue na ye ba collègue na voyagé na bango o asala ne kuna ba sala ne kuna ba voyagé ba on surtout ba voyagé ba kena na mbujima na ba avocat ba tuni ba sala kuna na cabinet na ye ba ngoto le bango et ça la bongo te
bamusu asala kutu bamusu lingo na poto ya poto bengi bango na bakoma na tanga bakoma na tionda abe baba asala a ezalate kota parti bi kezala ebi ke kota parti ezala parti pourcentage ya parti bi kezala très bien tokei na pourcentage ya parti siko atena atiba nani mutute atete o asa jumi balé pambana alo bisabe bango akasa mo benemi asaka moi clip ne côté sur cela là bango azui epesa division bandeko na batu misusu ndabo bamusu cela là bango te ati on a passe na soni. Monsieur le Président de la République, garant, il y a bon fonctionnement des institutions. On va c'est là. On va c'est assez le bégané. Non, c'est beau ça, il y a besoin de ça révélation. Non, c'est révélation assez le. Non, il y a ça va warriors, bah on est pas autre. Pour ça malukonda il y a ça qui biso composition. Au moins est bien, moi c'est kana. N'est-ce bien. Et bien que les abo gouvernement au lieu, hein? Il y a sacré au. Et il y a cacho. Hein? Et ça il y a cacho. Bokangama. Et quand nani te onani nani ministre yakala. Santé. Te wa c'est ma kana ni. Oui bakonga. Oui bakonga. Et quand oui bakonga te. Oui bakonga pas ça problème na ye. Ba oui bakonga musu asa vile anakata. Na EPST. Basali oui bakonga ça. Basabe belé. Basi belé ndabo bokangama et il y a ça. Ngala lini tunga to changer la sapite muso baba véritable. Est-ce que likambo ya Tony Mwamba Kazadi ezali parce que azo maîtriser secteur bien to parce que azo cha bataille de peste na lingo za la claire. Azo maîtriser un peu bien té. Ndabo Fatime tapese musala asala musala ndenge singeli. Mais asala pas bête. Oui que ma menga tentative de vol bien mo. Tentative de vol maki. Oui bien mo bien. Oh tentative de vol. Oh mbongo ndeke na maboko bank. Yina sana na avocat. Avocat. Juriste. Et c'est mbongo qui na maboko. So da juriste mo gafé da bongo. Mbongo belé qui na maboko. Un juriste. Et c'est musala. Voilà. Ça, ce sont de vérités. Là, on a ces pèlerinages de peste. Parce que tu vas faire. Attends, ça, l'union sacrée. Il y a bon croix. Attends, ça, l'union sacrée. Bon, ça, pour la bonne, on a l'union sacrée. Bon, on a la mais vous savez, vous avez fragilisé l'union sacrée. On va te bélir, on a l'union sacrée. T'es toujours une vérité. L'union sacrée, après, on va m'imiter. Vous voyez, l'union sacrée, c'est la de peste. La de peste, on est. T'es. Oh, c'est malin. Problème est. Oh, c'est malin, problème est. Tu vois, il y a ton image. Sur le c'est un esprit à fatigue béton. Ça va, ok. Au CLP, n'endé que côté à partir zali pourcentage à partir ça partout. Et ça malamu. Mais so yé aujourd'hui nous autonome c'est bon. Hein? Tala, maman belé na roloba toni mo ba roloba ngaba belé. Deuxième mission to sangana yo. Et ça va pour toni mo ba na aselo na ko panza la vérité c'est belé na panza. Amis téléspectateurs, prenez rendez-vous. Deuxième émission. Il faut biloko bima penza. Il faut biloko bima, il faut kosunga ba konzamboka, il faut kosunga le président de la République. Neko Miguel Toko Selae a na liste. Ala ki sabi so élément ezali bato ba uti chabwala bato ba uti mboka ba yi baza ko travailler na place ya bato ba militer bato baza ko mériter Ndeko Miguel to changer muke mo chapitre to mona bino na CG na bino Augustin Kabuya Papi Jean Paul 20 na benga Papi Jean Paul 20 bozana ba Congo na IDPS kasi ba Congo na pesa bo poani parce que Kabuya côté to kinda ça ba plein belé plein ka sa papa et papa na Rome so bimi bodia ba belé mais ba samu me ba papa bozondi te pape ne te ndimie mais basango te basango tu mabe c'est ta be choli mutu mabe ndoki na obusu na figola mbo oh yebu ndabo ku pardon boboto bondeko so boboto mo sikolo nzambe tela batoyo boboto ale mo na raté bozela mon ka boboto bo so boya nani baba na kadima saini comme kadima comme la comme congolais kadima comme congolais kadima Kimbaniste comme un Congolais. Mais Saint Dani, Saint Marx, Saint Boé, oh Abbé Cholé, Figura Mbongo, ou comme un Mindele, tout les tout n'est sabino, car comme un Congolais. Car comme un Congolais parce que bah travailler tina kisango ba comme un Congolais. Et kota oui. Faut kota. Fais ça exemple le quoi na comme kisango. Te odocha. Ne ko odocha, il est pes. Tokocha, il est pes. Biso, bino banani zela. Il va na mocha. Biso ne te bongisamboka oh. Parce que sur le côté de contact, l'église catholique, il fait plaisir à ça. Alors, solution, n'est bon. Pas pour te siliki, à jouer avec papa jouer à. N'est-ce pas si vous papa jouer à. Pour la débat, tu as un figola bon, on a béché, papa jouer à. Basali binonini.
baza batu mabe baza bosolo te baza lokuta mingi baba nyoka na kalakaba stade de diable baba ta Sodome na Gomorrhe baba to na ya bwana te baba to mo wasa musala mo malamu te baza banganga oui nzamba ojise ba moto boité même si ce sont mo mabe to ba abe so to ba ni o insécurité nganga nzamba na insécurité nganga nzamba ko za insécurité yesela ba to bele ba ndime bele akolo ba insécurité c'est que ayebi ma wasali asali mabe asuba kadima comme au congolais on se comme mindelo tsa bango ezala te yo to montu wo congolais ndé azala tête seni le quoi kadima ndia bongo kadima o bazala di boso bazaba congolais te o bazali boso mais ba mo wana ibe bango malumalu ka ba wabi o maluma zane ani congolais te o azali mta catholique te bazana lokuta mona sa yo lokola ko loka basango vérité ba lokuta muna wabi magaso ya lokuta ya vérité te yo moni ba finga nani ona on temps comme moi nani abesoli te mbongo te wakala nani mosengo te wakuto kufa oyo na tuta ala teta seni malumalu oui malumalu ya kufite ya zalina malumalu de malumalu kufa wa imulu na yazali ba wana ke suba batana mama Maria azala teta seni tonani totuna mo question ya muntu oyo bazolela parce batene congolais to benina kadima comme congolais au moins mboka wa comme mindele aussi là ba comme mindele aussi là c'est ça journée historique na mboka na biso le 13 le 13 marche na bango zaki le 6 apocalypse 13 et comme apocalypse 13 et apocalypse 6 et là ils a bobangisa nga pour marche wana église catholique niveau ils a dans toutes les 24 communes siko na ba quartier nyonso na ba vérité moi mingi na fond la vérité dimisa na sa vérité dimisa tala au moins moi ça la kala au catholique abaki o de sa image tu voulais le pouvoir ils ont monté dans les biso il dépêche tu as contre l'église catholique nous tu contre l'église catholique tu la communion tu ça la boyer tu y manzembo tu vas nzambe les biso ya ba monté oh baba moi ça c'est bakimi ba bokota biso to kokote to continue tu nzamba na ça fait marche ils ont monté tu avec sur bien biko ba manga mwana avec sur manga mwana bango kop na kala oh oui ba côté sur l'église catholique ngana za sama l'église catholique nebe badaka ke eza église mo mabie ezala bien mais bana shola kota et beba motion ko bien mais chole banda kota ay ko bomande église catholique nda bongo ba église catholique ba kimia ki mangisa on tout le monde ko abino bozana bango le sauter marche les 13 ba kota bana nisu tout le monde ko sabana parce que tabula nzela et depes il est sabi nzela ay be stratégie ne stone FC ça kozala na bango FC ça kozala na bango ba patron oui ba patron aller au chama na mbona so yiba so sala so boy ba patron ba ça ba marche te ba aller au chama ba me ba sikre si ba panza ba baby marche il y a un monde à Béchon de Bongo, à Zobou, c'est congolais pour l'année. C'est un étranger. Dans la télévision, c'est une question. À l'étranger. Parce que le congolais, c'est congolais. Fatih le temps à congolais. Papa n'est pas habillé, maman n'est pas habillé, banque à cette bango, banon n'est pas bango, famille ou madame, moi c'est là-bas, tu es bango. Sur le bout, c'est pas pour l'année, à côté de l'étranger. Le quoi, moi, c'est tout le monde, vrai étranger. Bah, fallu, vrai étranger, à Camerounais. À Camerounais. Oui, maman est sénégalaise. N'a pas fait formation d'abord. Est-ce que tu dois faire vraiment une fois alors lycée Congo et bien que pour votre formation respect à mon cœur naza respect naza politique monnaie naza politique monnaie qui n'est pas na biso na il est persi à la stagiaire na biso na na cours mon boy allez Moussa Akimi à stagiaire na biso d'abord fallu d'abord selon le sondage Bimi qui a commis l'homme le plus populaire en République démocratique populaire selon le sondage populaire WhatsApp média ne pas bandé na bandé ba journaliste pas penser ça parce que pas mbongo futa bon ka ba penser ça super comme populaire oh lobby mon gangote oh lobby oh ne sa yo na ba to bomana o akala ba bini bite batongo bale wali ko bani mission next na ntanga ta ko mamoko ko bomana bio tanga ba ko mona linga kayo ba Moïse ba zaki wana oui oh ba les Moïse uti kuna ye là awa avec putain les députés Moussa Sakini baki habité tu n'as pas vérité babi tu n'as pas vérité ne fatibet oui pas vérité tous les partis tu as qui quand même d'agité nan oh wana natanga bolim sanga bio les français oh a détourné oh amuiba na makala batuni ka ba agité
botika ko fragiliser na vérité na vérité nga zo ne parti ya ndeko kamere ezali na kati ya union sacrée puis ezali ko accompagner mokonzi na lobi boye kaka ndam na baba yakite ba musu basali ba na bango ba musu abona ba habiter to na pas vérité ba fidèle pe wa kamere batikalaki kala bango sinani susu tous les partis tu vas kuna tout oui par contre tu vas FC ça qui pepper derrière oh bayaki la muka bayaki bayaki neso yaki bakitende point ni ne fala benyaki journaliste na kandi wana musobite tutaka papa za vérité to kendeka baki mais ba te c'est la parole mki webike bonuma ka seki fala ko pouvoir na muka o bakite ezalia président faza muibite président faza ndumbate président faza tamula malamu na mboka mais moi ba himé na 6h na RFI lobike na propagande na kenda kuna bazaiba mutu moko azia koti liboko na seka bazaiba aibi mbongo azia panga ki misambongo bakite wana ezalia bako dije mboka bampa na mwe songa ba pidai muke mutabandu mwe songa ba pidai mwe songa ba pidai ben keba na mutu ina aiba mbongo na seka bazaiba adije pe na betu adije pe na betu fe yesi ndio so watu ngani mkozi bayaka busonga simamboso yanga nesi ndio na konke bola na été ba crité kontaka abinaka pamba so na été président de la République au président eli aboy machine à voter yiwana o na bimi élection quelle machine aboy aki akosi ba ningana mso akatanaki bokela pemela bikita ta mutu pardon abana lokuta kala. Très bien, deuxième émission de Roselango, président Miguel, télévision Zalingonga, toujours Kabouana Awa. Mais vérité, na tourné na nous katana yipoani. Besoin qu'il mot d'ordre tourné na biso oyo et biso pas to katana été. Et un problème à coronavirus. Il y a un moni to tiali nanu calamité awa. C'était général qui s'est kabouya azo so ngasa tourna mesto. Asa tourna. Parce qu'il est le chef. Tu vas regarder. Au moins vous savez kabouya été. Mkemki ati to na fatigué. Donc on a image. On a image. Il te gabe. C'est yinde confiance à chef. To nezali. Bon moi. To dije mboko kitoko mboko te obonga. Bande kona choko baza kolela. Bande kona kasai baza kolela. Bana ya poani. Poani. Oh, mais bata 18 ans. Fatio ta au militaire pouvoir. Ah bon ça. Combien d'années déjà? T. Ah. Troisième année en moto. Troisième année il faut compter troisième année. Il faut compter comme. T. Peuple comment la biboy. Troisième année. Combien? À la 3 mois. Hein? À la 3 mois. Émission Sili. Oh, beaucoup. Attends, on dans 3 mois. Fatio dans 3 mois. Parce que Naboué, non, remplacé. Attends, le César. Et c'est la tête. Fatio est mon cause. C'est le César, il est mon cause. C'est le César, il est mon cause. Non, remplacé. Bango, parce que ce constitution va être constitution dans Zaki pour l'intérêt de Bango. Tu joues intérêt. Tu zanango. Mouté longoté, n'est-bon. Non, mouté longoté. Constitution de PSAE. Possibilité aussi à demander. Ce qui demande à PSI. Tu n'as même ça. Même à interpréter sur l'article 70. Tu n'as même tu as bien amené. Tu as bien interpréter sur l'article 70. Tu as bien interpréter sur l'article 70. Voilà, Ezalaki président Miguel Guémé, Ouazali communicateur à UDPS, deuxième force Yabayaka, alobi apembo so bakisakaye. Tokozanae pour une deuxième émission. Oh bah vérité ko bimami le spectateur. Si tu es un ministre, vous avez quoi comme ministre? Pourquoi pas? Non comment? Soit comme non ça malam. Non ça teni ça ba monter, ni to toni moi ba hall. Tika ministre afanda ndeko Miguel. Toni moi non, c'est le hall. Ah. Non ça malam. Nenyo sekretu za bonga miyibite to boye lokwa to boye. Inyo sekretu za bonga miyibite. Parce que bonga to kutate. Ndabwe. Salam malam. Salam malam. Et qui m'a inyo sacré. Et comme ndo bomba bato. Mukeka inyo sacré. Ta fatia maele ba kosambwa. Isef. Papa ici la ningeti koto na ndaka to ni moi ba kota na ndaka selo ko ba fait. Na bosel. Na mama wa mini, mama nani? Maman Antoinette wa mini. Yepe. Tu sais, jour où le nouveau ministre a bien fait sa santé, a-t-il beau président Miguel au Kubanda Moussala. Oh, yo, je salue pas pour sa santé. N'a pas compris, c'est quoi? Tu sais, oui, tu dis, par tout à la si ça n'a pas tout le monde, président Miguel. Président Miguel, n'a pas une vérité, n'a pas ça pour la bino pourcentage de la partie, non, je vais combattre Bélé. Mais le maman on a c'est Nzambo a télé qui n'est pas béni. Ah bah que bataille de se mettre musala té. Il va se mettre banda tel niveau les gars musala. Maman on a
akati kofu bien wase mobali ngabite mama kati kofu mbali c'est ndabo ya wasa msama lamu o takata kofu mbali pa aisa soki na kusasa bino boko yeba ta ataka mesh mama tole tia mesh ya mtu tia kabelo poso kosa biso kofu kata ki wana ngabeka ki kofu kati te et pas sur bateau sur misala o te zéro maman tole o juba ba diamant beta dada ba no asanga ba diamant na ndako ba diamant mama mi papa j'ai une neti côté na ndako mama mini maman tole côté la tête côté pe ba bouma c'est tozoya parce que ba bouma c'est pas bouma mais bilo ezebele ba bouma surtout ya kala mol ya ko ba kasi fatota mulu ba otika ça kitoko tomonia wa opération 05 aza munyoka kala anyoka kala c'était de diable amuta babilo la grande ndabongo amuta 18 ans babo mboka ol mais muta 18 ans ça sala madame folo moleka ase madame te donc tu ngolo ba tunyo sa 18 ans baza mabe te bata 18 ans ministre ba mabete ya manon ba zebelepi basa musa malam ko le même option IDPSP oui nga pensa pesa no mi bale bata 18 ans basa musa malam bata 18 ans bon non papa national mboso kodia félicitations papa biso to bengi o nani mtasena nani bati ko bo félicitations musa na bino tout mboso ngani mukozi baka yo la ninga sima merci beaucoup yo ne mukozi baka ngani mukozi baka moto ikongo muke mpangi na bo follow eza ikongo ve kusa bonde ake mo info bayaka okay ve fond bayaka ke mo yo dewa follow ba ikongo donc eh bien honte quand papa tribalisé on a santé sur le local agent Cameroun. Voilà mes téléspectateurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Président Miguel Arozong et la Nabissoa, Torobimisa Biloko. Toujours rendez-vous la semaine prochaine. Ce qui est soit zonité. L'obézamo pour la samedi, Torozala Pena Mwanamboka, président Amissi. Warosoa Nabisso. Toujours on a retombé à Mokonzamboka et puis quelques questions d'actualité. Maintenant, nous avons Mwanamboka d'avoir répondu. Merci beaucoup, Mwanamboka Moïse, n'a pas beaucoup. Au premier final, les gars, deuxième final, les gars, on a un tek. Les gars, on pense à tous les bateaux, on a beaucoup de pendant tek. On a la vérité, oyo, ils ont vérité, c'est la vérité, le côté de l'okuta. Ça, c'est le ministre de l'OTB. Numéro de contact, président Miguel. Numéro de contact, ils ont dit, plus 243 97 500 60 63 la bandeli. Très bien. Plus 243 97 500 60 63. On a le numéro ya Mokonza Bayaka. Voilà, c'était notre invité à Mokomwalelo, amis téléspectateurs. Mokonza Bayaka, Simona Zara, président Bosso, selon Critérium et Ayemoko. Aébile pourquoi, Zaki invité Nabiso à week-end Yalelo. Ils ont dit plaisir, Makasi, Yakuta Nabino, Mokolo Yalobi. Merci d'avoir tenu sur plus de confiance. Merci d'avoir chaîne partenaire. Vous avez continué à diffuser Masolo à Congo. Et puis, nous avons pensé à la diaspora. Vous avez confiance de Congo. Merci à Moussa Lozu. Vous avez toujours au milieu du village. Vous avez information. Nous soutenons les valeurs et nous dénonçons les anti-valeurs. Vous avez dit chemin de bataille dans Masolo à Congo. Beau s'abonner, beau partager, beau liker l'émission. Na pessimbote na maman Janine Maditulu depuis Toronto au Canada. Na pessimbote na balandi nyonso bazotala biso depuis Angola, depuis la France. Merci na confiance na ndeko yangai tobengi jusqu'à revoir. Tokutani lobby avec d'autres invités. Au revoir. nazosenga na bandeko ya ensemble bomoni likopa na ndoki esika ememi bino bandeko bamesana likambo ya tata moko oyo sur le ballon amen na inyosaka so epa comme ça le président Félix Agastion Mbongo ebele na baso de mutombo baso de mutombo wana sekima mosi vert RDC ekoma fréquenté na communauté internationale neti lelo lelo faci azwi mboka oyo azosala mosala kosala remettre tout en ordre ata bino boboyi ngai ngande motu na kokono baboya nsima me bolingo ya Congo eleka liboso ya bolimo na biso personnel moto na moto asala solo bacompétence na ye mboka okende